Papa toke na lisali. Oui. Nini obozo benga lobiko nde babenga ngona lingala. Terme nyonso ezalaka na oba bengi lolenge nango ya kolimbola yango. Poto kende malamu na makambo na Nzambe, il nous faut une bonne information. Soko kamati information ya malamu, formation ya malamu sangisi ekopesa transformation. Terme salut to comprendre yango malamu te, c'est-à-dire lobiko to comprendre yango malamu te, batu mingi ba okanisa babiki zokande babiki samite. Quand est-ce qu'on peut parler du sali la vie à Moutou? Problème na biso lelo tozali koyeba te que nyonso ezo salema eza lié na prophétie où il précédé les événements. Congo a Foutimbié a ketina Israël a kenita la tombe ya Christ a komi kuna pa kotina kati shanda baba re baba kela bana azongi palobi en tout cas nazana onction parce que ngam na kotaki na kati ya tombe la Bible lobby à la loi et au témoignage. Ce qui te lobby n'est pas te tongwe kotana te. Jésus a yebisa bisote makambo ya pèlerinage batike la ba musulman azali omniprésent azali omniscient azali omnipotent tuna bango ye moko tango asekwaki bakende koluka ye na lilita alobaki nini en tout cas bazo donc pour les olongwa mutu na mutu place azala éclairé maintenant docteur qui peut être sauvé et puis lilita ezaki a yete ezaki a Joseph Darimate tango ya seku nkolo lilita zui ya laissé fini makambo ko matérialiser kabiloko wana nde yango bazolongola basi bakaleson en pleine nini culte maman moko boaki pasteur moi oti na Israël na ba mai nazo te kasomba na ete basomba te eza bon omoni eza escroquerie spirituelle. Azamwana motote Sangai abongwani pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi Kolebe mapapu masope mafuta Toko kesi ana longo na nzambu oyo mabenga na makomi na pesi bino mapote belé bino nyoso ba yeboti bikola da biso na table sainte ya mokolo malelo ba papa ba mama bilenge basi mibali ya Congo Kinshasa Congo Brazzaville na pesi bino ba mbote oza na États-Unis oza na France côté ya ba Ricky Bazou papa na Donai oza na Lyon oza na Nat bino nyoso na pesi bino ba mbote belé na posante ba de wana na biso na Luanda na linga bino bingi ba mbote na bino ba na Luanda pourquoi pas bandeko baza na kati ya République démocratique du Congo un grand pays les amis qui sont à Goma à Bukavu à Kindu, je vous salue, pourquoi pas à Boma, hein, Congo central, Bana Congo central, je vous salue, mes frères de Moujimaï, Bana Betouma Moujimaï, Bilondo sur la Pessima Botebele, et toujours un grand merci à la grande dame Maman Tiffany, ma foute Badena Moutuya, Ezuko Kita. Table Sainte Yanelo Nazana et Sengo Makasi parce que je suis vraiment honoré et puis je suis flatté, Yaomunae na plateau Oyo. C'est un papa pour moi, c'est un papa aussi pour vous. C'est un grand serviteur de Dieu. Nzamba Tomboli na Congo, na Kinshasa, Congo Mobimba et partout ailleurs. Asa Musala Nzambe et Misali Zosala et Zomonana. Il s'agit là de notre papa, le docteur Ntumba, David Ntumba Mai. Papa, shalom. Shalom. Bonne santé. Santé Zamalam. Meilleur vœu, papa. Zambe Apambola studio, Apambola Mosala Bozo Sala. Toza honoré pe flatté. Yabozala esiko. Yabisoneki. Zamba Zolo. Merci papa. Papa na bengi yoto solo la likambo ya mutu ya les salut. Oui. La lingala balobi lobiko.
Lobiko. Na biki bande ko place pour ça pour biki na ba papier. Vous avez dit papier pour vraiment avec notre très cher papa vous avez belé. Mais avant tout, nous avons sabi que clip auto linga on ming lo yembo et c'était ça biso mingi mais na baki que RDC Mobimba et que ce soit les hommes de Dieu to sala lo sako nzakomba. Donc to kukata lo sako pa ya mokonzi na ba konzi. Nzambo alala kate nzambo zo sala musala kitoko. Alors voilà ndiko nanga à l'intérieur parti na régie binana lo sako ce matin zonga. Allez, Katela, Yambaroya daba pastel bakokata. Allez, Katela, Yambaroya daba ministra bakokata. Eli. Okay, toka mwana. Nazokatola nzambe lo sako na sesiko. Nazokata lo sako siko kuna. Nalingi na katola nzambe lo sako. Lo sako awa. Aniva. Allez, Katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela Katela. Nazosonga, s'il vous plaît, Katela. Yoka. Olingi lipar. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Merci na kanisi obini lokola biso nzamba pambola bino papa sikoyo na yipa na bino papa usali musala nzambe lelo nzambe azomonisa mana musala posali na bane belé to pisi bino vraiment merci na ndenge bonimi ko honorer invitation na biso papa tokene na lisali nini obozo benga lobiko nde babenga ngona lingala. Oui, c'est-à-dire que lelo tozana mokakatano moko ya makasi parce que oba na lopoto balobi terme nyonso ezalaka na oba bengi lolenge nango ya kolimbola yango oyo esengeli pona nini parce que soki tolimboli yango mabe bato pe bakozala dérouté, c'est-à-dire bakokenda na nzela malamu te à cause il y a une mauvaise interprétation ou une mauvaise communication. OK. Voilà, parce qu'en fait poto kende malamu na makambo na nzambe, il nous faut une bonne information. Et après une bonne information, une bonne formation. Après une bonne formation, nde yango ekobota oyo babengi transformation. C'est-à-dire soko kamati information ya malamu, formation ya malamu osangisi ekopesa transformation. Or lobiko ezali en fait l'effet ya koyana une bonne information et une bonne formation pour na ko transformer baoyo babunga bakwa kozwa lobiko. Maintenant tozana lobiko oyo eza ya bato mais a toza koloba lobiko ya nzambe.
C'est ainsi que problème ya makasi ezali. Problème ya makasi ezali était soko terme salut to comprendre yango malamu te, c'est-à-dire lobiko to comprendre yango malamu te, batu mingi bakanisa babiki zokande babiki samite parce que likambo oyo bamemaki bango baoyo bamemaki bango na nzelo esengelaki te to koka kobakisa lilobo oyo. Bibli elobi ete nzambe alingi ete bato nyonso babika bakoka kokoma na connaissance. C'est-à-dire quoi? Ce que otelemi kaka na lobiko ekoki kozala connaissance ya lobiko ekwede ozala na assurance, mais soki ozali na lobiko sans connaissance bakoki même kolongola yo na oyo ya malamu komema yo na oyo ya mabe. Voilà un peu na kamwa introduction na ngai mpona likambo etali lobiko. Est-ce que papa ndenge balobaka ndenge tozolobela yango lobiko yango ndeko opesi olongoli ba zone d'ombre wana. Quand est-ce qu'on peut parler du sali la vie à mutu, sali la vie à mutu? To yokana soki okamati makomi par exemple nazo tanga likomi moko simple na mokanda ya Luc tango bazali ko expliquer salut okomona problème na biso mingi ezali ko yekola te lobiko euti wapi. Biblia lobi ete lobiko euti na bayuda. Maintenant na bayuda wana lobiko ezaki nini? Na mokanda ya Luc sikoyo balobi boy tango Zakari papa ya Jean na mulimo santo azoloba na mokanda ya Luc alobi nini? Alobi ete mokonzi oyo azali kobikisa biso na banguna oyo bazingi biso. C'est-à-dire omoni lobiko na bango ezali banguna oyo bazingi bango. Lobiko physique c'est-à-dire lobiko physique. Maintenant tango sikoyo azali koya kolobela Jean-Baptiste alobi ete yo mwana oyo okokenda komema na Israel kaka moko wana bazelaka lobiko wana okokende kopesa bango lobiko basosola yango na nzela ya bolimbisi ya masomo. Alors c'est quoi maintenant ezali différent? Pourquoi? Parce que lobiko oyo ya biso tozokoloba ya sango malamu ezolobela bokonji ya sete mais ezolobela bokonji ya likolo bien que tozali na se parce que nzambe ayaki na mokili na nzela na mwana po abikisa biso na libebi oyo ekotaki kati na biso. C'est ainsi que na bayuda bazozela lobiko oyo nzamba kobikisa bango na banguno oyo bazingi bango. Mais tandis que lobiko oyo ya sango malamu ezali batu babima na masumu na nzela ya pardon ya péché. Mais pourquoi yé moko na mokanda na hébreu chapitre 10 alobi tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste oyo baza offrir selon la loi, mais tu m'as formé un corps parce qu'en vertu à corps na yé livré ndakoki ko ôter le péché du monde. C'est ainsi que Jean-Baptiste là vous parlez de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. C'est ainsi que Jean-Baptiste a koloba voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Maintenant lokola bango bayuda bazaki na eleko wana colonisé na katikati ya baromain bango bazaki kozela lobiko na banguna zokande Jésus ayaki lokola agneau pour longola d'abord le péché. Voilà, c'est ça tout simplement. Est-ce que papa il y a peut-être un souté zéro mais moi ndenge ba lobaka moi passe pas ina batu ba sosola époque à Jésus parce que ozomona bango bazozela lobiko physique mais ya yena azolobela bango lobiko mais bango bazokanisa lobiko physique. Or Christ est venu non pas pour le salut physique mais parler du salut spirituel. Est-ce que yango te tango so bande ko mema bango bazanga ko sosola makambo Christ bazanga bon et likambo wana ezali très important toye kola yango parce qu'en fait Nkolo aye na fin de temps.
Maintenant, na kati ya makambo na Nzambe, il y a ce qu'on appelle les mystères. Tozana mystère d'Israël. Hein? Na mystère ya église. Or, église est kouta na toutes les nations. Tandis que pour église ebika, il faut Israël akoka kokanga motema. Romains chapitre 11. C'est-à-dire bango baboya ko ndima nde biso tobika. C'est ainsi que lobiko wana pona bango ezalaki bazaki lokola na voile. Pona tine te biso to sala nini tobika. Moyen bango ba comprendre c'est quoi qui kozala te. Ozomona wana eza makambo na Nzambe, il fait grâce à qui il fait grâce, il endurcit qui il endurcit. Ndenga saki na Pharaon akangisi motema pourvu à multiplier bikamwa, mais suka Israël akosala nini akobima parce que Nzambe akokisaka toujours liloba na ye. Voilà un peu ce qui est. Docteur, batumsuba mituna kamutuna oyo permettez ngana tuna bino yango soki Christ ayaki parce que ndenge ayepo na lobiko. Amen. Bible zo ba il est venu chez les siens l'ont rejeté. Oui. C'est-à-dire ba yuna basali nini ba boaki abaloli siko regard na epa ina biso nde biso toza sauvé. Nde to se saluana. Maintenant siko soki ba boaka ka été sort ya biso ba oyo lelo dineza la ndenge nini. Bon, eza un peu difficile. Eza kitoko, mais siko toyebisa batu boy. Okay. Yambwete makambo na Nzambe salema, il y a ce qu'on appelle les prophéties. Problème na biso lelo, tozali koyeba te que nyonso ezo salema eza lié na prophétie où il précédé les événements. Okay. Or na prophétie déjà Nzambe si avoila ki bango. Okay. Avoilé bango. Nzambe ye mokwasi avoila ki bango. C'est-à-dire azipi bango misu na tinete bamona lobiko wana te. C'est ainsi que la mokanda na Isaïe. Parce que pour ça Nzambe zaki mokili mobile. Ebika parce que alobaka na Abraham. Les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Okay. Or ezalaki Isaac te na kati na ombre ezalaki Jésus oyo abimi tobengaka ye mpe fils d'Abraham. Ye nda koya mpona ntina na kobikisa mokili mobimba mpe kopambolisa mokili mobimba. Tandis que tango baza koloba fils de David nde mokolo oyo tango akoya sikoya kopesa bango lobiko physique. Parce qu'en son temps David apesaki bango pe avant Salomon aya atonga temple. Voilà likambo ndenge ezali. Voilà mesdames et messieurs, je pense que vous êtes en train de recevoir de grandes choses. Dans l'introduction émission, en tout cas, bazon d'ombre le longwa. Nous place à éclairé. Maintenant, docteur, qui peut être sauvé? Parce qu'il nous parle aussi de ça. Qui peut être sauvé? Bon, bande konangai, il faut qu'on comprenne d'abord penser ensemble. Ok. Hein? So qui tozana verset moko batu basali yango eza populaire mais tokende nanu na likambo oyo ezali kokelama kobikisama pe kokota na imoniseli ya Nzambe. Okay. C'est-à-dire Nzambe akelaki mutu na elilingi na ye. Mais tango mutu abuki oyo eza mobeko na Nzambe, Nzambe alobi ete mwasi akozwa oyo ezali likitani babengi la semence de la femme akoya akonyata mutu na nyoka. Alors tango Nzambe azo koévoluer tango eki okutana na Abraham alobi ete Abraham longwa mboka na bino kende na mboka na koyebisa yo kozala liziba mapamboli mabota nyonso ekopambwama na nzela na yo. Maintenant esika wana base ya salut esali nini eza établi. Okay. Parce que lelo mutu nyonso aza na kondima kati na Jésus Christ babengi ye fils d'Abraham, fille d'Abraham à cause de la foi en Jésus Christ. Maintenant tango to évoluer Nzambe aye kopona d'abord mwa mboka moko ya muke pona ko préparer kaka eloko moko likitani wana ebima. C'est-à-dire Israël mobimba wana
akoki kosala makambo ebele mais lobiko esengelaki ute epa na ye na nzela na semence ya mwasi. C'est ainsi que mwasi moko azwa zemi abota mwana Esaïe 9 hein? Une vierge enfantera et oyo wana tobengi Emmanuel tangwa ye yende balobi lobiko oyo nzambe abongisi na mokilimo bimba le salut de Dieu préparé devant toutes les nations. Yango Simeon tango kozwa Jésus akolobete nazui na simbi lobiko parce que pona biso lobiko eza mutu mobimba yaki hein abikaki na mokili oyo atambolaki aliaki amelaki mais akufaki. Mais grand problème ezali ete akufaki kaka te asekwaki amataki afandi na loboko ya mobali asopi molimo mosantu bientôt azali koya. C'est pourquoi tozana bato oyo bazana oyo abotamaki eza nango mabete il faut tomata na oyo akufaki eza malamu oyo asekwaki lobiko ezali kati ya oyo abotamaki te oyo abotamaki eza lobiko maintenant oyo akufi pe asekwi nde bisika siko lobiko ezokota kati na bato ndenge balobi ete si tu confesses en ayant cru dans ton cœur que Yeshua akufaki asekwaki okonfese yango okosala nini okobika. Mais c'est le même oyo amataki omoni lobiko oyo ya parti oyo akufaki asekwaki ende nous sommes sauvés en espérance. Maintenant ezana lobiko oyo ezoya c'est-à-dire tango sikoyo baoyo bakufaki bakokutana na ye lobiko wana nanu emonani te. C'est pourquoi ce côté qui lobiko wana liboso bato babiki il faut oyebisa bato que azozonga. C'est pourquoi botamaki akufaki asekwi akufi asekwi nde bisika lobiko ezali soko croire wana tu ne seras pas confus. Maintenant tango ozopusa na ifo ndimete azoya kokamata yo na tine tobongama mpona kokende parce que royaume na ye eza de la terre te son royaume est du ciel. Voilà. Bon bato basuki kaka abotamaki amen bon basuki kaka akufaki eza na Christ historique oyo ya Christ historique Christ oyo ya bato ya mayele basali archéologie alekaki awa sala ozomona te tozomona bato bazokende même kokota na lilita wana bake kobeze basali boye bake kosala biloko oyo ya yebisaki bango te ye alobi boye bokobanda na Jérusalem bokokende na extrémité de la terre mais bango bazosalisa bato makambo oyo eza te c'est-à-dire que oyo ye atindaki bango te c'est-à-dire tobengi yango oyo ezali maloba ya bato ko-remplacer. En tout cas moi je profite comme vous êtes là je vais vous poser ma question. Non allez-y. Docteur Moutalongwe Congo afuti biye aketi na Israël akende la tombe ya Christ akomi kuna pa koti na kati shanda baba re baba kela bana azongi pa lobi en tout cas nazana onction parce que ngam na kotaki na kati ya tombe ya Christ yebisa bango tout simplement boye que pour akende na Kérit c'est Dieu qui avait dit à Élie pour akende pas ya veuve il y a Serapta, c'est le même Dieu. C'est-à-dire que Mutoyo aza ya nzambe ayoka ka mongongo ya nzambe. Et mongongo ya nzambe okoki ko vérifier yango na les écrits sacrés. Obimisi sikoyo vérité parce que nous avons ce qui est dit et ce qui est écrit. OK. Hein? C'est-à-dire c'est important. Bible lobby à la loi et au témoignage. Ce qui te lobby c'est-à-dire il n'y aura pas un nouveau commencement. Parce que ton ezali commencement et le classica. Jésus a yebisa bisote makambo ya pèlerinage. Batike la ba musulman. Batike la bato bakendeke na balieu na bango ya pèlerinage. Jésus a loba qui était esprit na nzambe et kolongwa na sango malam de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus-Christ y est mon koloba qui je serai avec vous. Parce que problème il y a biso Jésus-Christ azali
azali nzambe, azali omniprésent, azali omniscient, azali omnipotent. Tuna bango ye moko tango asekwaki bakende koluka ye na lilita alobaki nini? Et puis lilita ezaki ya yete, ezaki ya Joseph d'Arimathée. Tango ya sekwi nkolo lilita azui, allez, c'est fini. Il n'y a rien dans cet homme. En tout cas, non, ça c'est merveilleux. Donc, tant que Christ a sécuit, Joseph d'Arimathée a récupéré l'élite. Non, Omoni Jésus-Christ, l'élo, Jésus-Christ, Jésus-Christ, ya masolo te ya nani. Soko Jésus-Christ a epesi rendez-vous na lilita kende. Mais soko mi kende li omoko okokuta yete. Azate. C'est simple comme bonjour. Papa, bakena Israël, bakoti na tombe ya Christ. Nous sommes à mabele, azu mabele aye na yango ateki ya mon église. Nous sommes à Maya Jordan. Ah voilà, azu mai wana azu nanu te ami fait encore baptisé. Oh. Deuxième fois. Comme ça. Mais parce que Maya Jordan quand même l'équipe Maya Congo papa. Azala baptisé na Maya Njil. C'est quoi que comment na place histoire bana. On m'a dit, Dieu est esprit. Amen. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Au moni makambo ko matérialiser kabiloko wana nde yango bazolongola basi bakaleson en pleine nini culte bazo sala boybote. Au moni du fait ya koluka ko matérialiser ce qui est spirituel ndezo bote la biso makambo na kanisi na suite ya temps to ken koloba makambo avec humilité et simplicité. Pourquoi? Parce que les lots il y a batumingi bayebite que un leader azali un homme d'influence. Okay. Il faut influencer batu na oeza vérité véridique. C'est-à-dire la vérité dans sa totalité. Il n'y a aucune recommandation de Dieu. Oyo ezali kosalete biso soto se tourner ni vers Jérusalem ni vers aucun lieu saint. Parce que biso il y a biso eza Jérusalem céleste. Okay. C'est-à-dire oyo terre sacrée wana pour le moment il n'y a rien. Et ça n'a rien. Pourquoi? Parce que temple, Jésus a dit qu'il ne restera ni pierre sur pierre là-haut. Ce que Tangi n'a pas commis, Israël sera privé de l'effort. Na sacerdoce, na nim, biloko wana kuna lelo ezate. C'est ainsi que lelo, ndenge tozolo bela nanyo, okukuta lelo, enseignement ya barabin wana, ekoti. Et puis ils ont forcé makambo epele. Parce que tolingi eloko eza simple te tolingi biloko compliqué. Oui. C'est-à-dire maïwa nekosani. Mais parce que là Yesu sala baptisé. Rien. Yesu. Et puis maintenant il y a ah bon, merci pour nana. Est-ce que maïwa yango tikala esika balobika esika. Balobi esika parce que pour ezaka maïté batambo ba pena nzela wana ekulu jamais de la croix voilà batambo ketina mire baké basali tout ça c'est rien on se sala kisa biso film ya Golgotha azo biso tala croix yango yango ni katana tala ndenge tikala a filma ye nango allez prier non eloko nyonso wana balimbisa ngai naza ça nous fait trop de mal ezali non papa to so bango pour apporter l'animé vous savez je vais vous dire je connais un serviteur na koki kotanga komboni awate mais place à kolande mission o akoyeba auta Israël aya na mai na bidon ateka mulanga muke ya mai na $200 na $300 batu ba ke negosomba baso pana banda. Oui mais ce qui a yé azamo sali ensemble atie confiance na ye na mai. Qu'est-ce que je dirais de sa vocation? Parce qu'en fait, Jésus-Christ a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus-Christ a ça la pèlerinage, était na bisika maye kabwana na mokolo ya Moïse. Parce que imitez-moi comme j'imite Jésus. Okay. C'est-à-dire, nyonso ana Zambe asunga mutu nyonso akoyoka langai, beaucoup de nos bien-aimés baza essoufflés spirituellement.
Ah bon? Or, c'est simple. Ceux qui bazongi kaka, nanzambe, ils seront encore réimpactés. Donc, maman moko boaki pasteur moi outi na Israël na ba mai na zote kasomba na été. Basomba te. Bon, omoni hein, eza escroquerie spirituelle. Na olia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minute on a 4 à katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Bon, tout ça là boy. Moi il nazana mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mutio nazana ngo na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo pour partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifunga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si a fouti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, dès qu'il a yebi singai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kambaboye, na monde na ne salamate. Maman, yebi sangai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte de bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na pota ko sungayo, a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter. Déjà vous anango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. Omoni, le problème est ali boy. Bible lobi, Dieu a mis en nous les arts de l'esprit. Ozo kambu sali anza. C'est une émission na yo aider batu. C'est-à-dire eloko ezali kobiki sabatu ezangai te eza Christ katina ngai na likaboyo apesi ngai. Siko soki Christ ayebisa bango réellement makambo wana, il faut ezala na oyo babengi support biblique sur lequel il s'appuie pona kosala biloko wana. Est-ce que Pierre asala yango? Est-ce que Paul asala yango? Mais bon, bazali na Christ. Non, Christ a kufaki asia kendaki. En même temps, bango batika. Mais Paul a tiré la salamote. Batika la te Paul a salate, Pierre a salate. Ozoyoka. Pierre kuta ko beta to la binga la zakina ngala Christ mo ya salamote. Paul, omoni le lobby kweza compromis pourquoi? À cause ya ba pratique. Papa. Drapeau à Israël dans quatre églises. Papa, drapeau à Israël dans quatre églises parce que Israël on a des places place masolé fandeli ya mwana. Drapeau à Israël dans quatre églises papa. Tongi temple aussi drapeau à Israël uche. Bon, ils ont non seulement drapeau, bazola tabachal, batalite na biloko na nyonso. Nyonso les impressionnisme. C'est-à-dire koluka ko impressionner batu. Nzambe azana besoin ya o impressionner batu te. Nzamba pesa ka mutu mandat na yo nde molato na yo.
soki na ancien testament bazali kolata alobi bosalela bango bilamba ezala mpona komarke dignité na bango lelo nzambe alatisaka biso na molimo. C'est pourquoi balobi Jésus revêtu du Saint-Esprit rentra ozomona etango azongaki asali ba gesticulation te, il a pris une parole qui s'accomplit. Mais n'a pas nzambala wana Christ c'est pas la nzambala bon Christ ba imitateur na ye Christ ayebisi biso tozala ba imitateur na yo na ye sur le plan il y a habillement te. OK parce que Christ wana bomoni aza nzambe ayebike ba arabe balataka ndenge yo lati ayebike ba européen balataka ndenge nga na lati maintenant siko molato nini yo bakopona soki Christ azaki lelo aza na Arabie akolata lokola ba arabe azali awa akolata nani même Paul alobi avec les barbares j'étais comme barbare avec les nani nazaki boy. Il faut kozala na to évoluer en faisant de bonnes évaluations. L'évolution sans évaluation est déroutaka bato. C'est pourquoi on a lobby comme il compliqué. Sali ya ofele gratuit. Ils en ont prêté. Oui. Venez, la Bible dit tous ceux qui ont fait, tout peut s'appeler offélé. Oui. Mais les loyaux et comme il a basali mususu ozomo na pena que non ceux qui yambisi ye soit peso offrande na ngota ko tikala ka nengwana. Bon, écoutez, makambo yango ya ba offrande ezali makambo ebele, mais pour na salut il n'y a qu'une seule offrande qui a été donnée à Dieu. C'est l'œuvre de la croix de Golgotha. C'est pourquoi salut est un message central, c'est l'œuvre de la croix. Parce que agneau et sengele kazala crucifié, makila etanga mayebima azongi s'esprit et patata plus tard à ressusciter ne saluer. Maintenant tozali na oyo babengi temps ya grâce ndenge Jean-Baptiste alobi na Jésus à propos de Jésus alobi Moïse ayaki na loi grâce na vérité yé na Jésus. Maintenant na grâce c'est le temps il y a faveur moyen mutu apesa quelque chose exact. Il reçoit seulement la parole et parole à ça pour recevoir il faut agir en trois directions. C'est-à-dire ceci, à comprendre la première des choses. Compréhension. Deux, à linga. Deuxième chose. Et troisième chose, à se décider. C'est ainsi que n'est sauvé réellement que celui qui a compris. Oyo sosoli, oyo alingi, pe oyo andimi. C'est-à-dire à Zumokano. C'est pourquoi au monde il est là. Tozana minimum yaka na yambieso boy na boy. Après toza ebele aba Christo bazo salelo comme côté parce qu'en fait le travail n'a pas été bien fait en amont. Ah bon? Oui. Le travail en amont c'est la prédication de la croix. Ezali folie et scandale. C'est-à-dire doit sauver, il doit toujours faire quelque chose de la part de Dieu. Qu'on sala quelque chose de la l'église. Non, tout d'abord, il a sauvé. Il part, il y a une entité vers une autre entité. Okay. Parce que Bible et lobby boye. Dieu nous a transportés à Longoli Bisson à ténèbres, à Memi Bisson à lumière. Okay. C'est ainsi que tous se retrouvent dans l'Ecclésia, c'est-à-dire Batoyo, Babimi. Baye ko sangana ensemble. Maintenant ensemble wana moko na biso azana likabo azana tina nzamba bikisela ye. OK. Voyez? Par exemple Israël nzamba bikisa ipwani. C'est parce que dans nzela ya Israël nzambe esengela ki bayeba ye lokola nzambe se moko. OK. Esengela ki bayeba mosala na nini nzamba lingi batu basala. Esengelaki balakisa Israël alakisa na mokili lipamboli nini nzambe apambolaka moto oyo aza kosalela ye ozomona raison yo et puis na zela ya Israël il fallait mokili mobimba ekutana na litatoli na nzambe. C'est pourquoi Israël azaki lokola lampe témoin pour que toutes les nations de la terre bazala sauvées.
mais bango ba échouaki. Bango basali bango combien de fois de déportation pour la idolâtrie na rébellion. C'est pourquoi Nzambe même alobaki na bango était na kosala na bino une autre alliance bien que ça qui na bango. Alors lelo tant tozolo bela tina lobiko mosali na Nzambe bozo sala ba émission est important. Mais na ligne na ebisa yo bo. Oui papa. Un salut qui n'a pas comme support oyo ezali véritable évangile. Moyen salut et ya ezate. Parce que Bible et le Bible na mokanda na Romain. Je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et en elle est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. C'est-à-dire, Mouto Yaza sauvé, il faut être la démontrable. Par j'ai reçu. Pour maintenant, j'ai vu ce que j'ai reçu. C'est une vie. Je l'ai reçu et je dois la démontrer. Les gens, il faut battre constamment. Voilà. Ndeyango salut. Mais est-ce que c'est un problème? Il y a un moto. Biki tu as moto à teyi moto pour aller dans le côté national. Problème est en ngambo nyonso mibale. Parce que monter ce qui a déformé message. Moyo andimi a kozala ndengeni. Et puis oyo andimi ce qui à comprendre te oyo ya sengali kosala. Sikoyo okomona confusion d'un côté comme de l'autre côté. Parce que tozana bato baza là comprendre. Tozana bato mususu bazo refuser ko s'impliquer. Tozana bato mususu bazo s'opposer à cause de la tradition, à cause de la coutume, à cause même parfois de certaines religions. Tout le monde est en Israël, les pharisiens, les nani, ils s'opposent parce que déjà dans le système mokoboy. Maintenant, de l'autre côté, et c'est tout ça l'attention à biso moko tozo mema sango mala moana. Ce que memi maka par exemple ndenge tozo loba obani ko yebisa bato ete soki mayo yo meli ndoko koma boy. Destin ya mutu batanga na 100 Psaume 139. Balobi avant même que mutu a existé, hein, vie na yesi e komama. Avant qu'aucun de ces jours ne soit là, destin à Moutou, et ça n'a pas beaucoup d'enzam. Nzam n'a pas l'excès na ba étape jusqu'à ce que oyo nzamba kana kesa nini et monisam. C'est pourquoi évangile les oya kobimisa biso na ignorance, kokoti sabiso na connaissance. Évangile les olongola biso na perdition, kokoti sabiso na koezali. Et ça la question moko yelinga y passe docteur papa est-ce que sali ils appellent lié na ba église par exemple que église bango penza hein bango ba okota lola mais oyo penza église bango penza ba okota lola te bon to sali émission na ndenge na yebi que les nazaréens bato balandaka baza bato to batanga ka Bible ba ko vérifier maloba nyonso na zakolo yoka il n'y a de salut en aucun autre homme qu'en Jésus-Christ. C'est tout. Balobi, la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. C'est un homme qui a été manifesté. Ce qui biso to dépendre Christ était comme crucifié. Salut et koyate. Ata toza na église ya munene. Ata toza na église ya 10 millions de personnes. Si Christ n'est pas dépeint comme crucifié et ressuscité, lobi koyate, lingomba ça n'a rien à voir. Ezana mangomba et loba salut mais lelo ce que koti kuna okuta à boire et à manger, il n'y a plus rien. Au pasteur mo penda ko loba te ngaine surtout église somolo bo ba penda bazana on a salle d'attente pour aller en enfer mais ngai pizza donc est-ce que ça peut aussi arriver? Vous me permettez? Oui papa. OK. Bon. Moi je t'appelle serviteur de Dieu parce que le journalisme chrétien est important les noms avec impact ya ba nani nzamba pambola penza. Yoka. Oui papa. Il n'y a pas ce qu'on appelle exclusivité à salut réservé à une certaine communauté. Non. Okay. Le salut est en Jésus-Christ. Bible et lobby, même muto ya zobo ya lelo lobiko.
Lobby, Dieu peut le visiter, hein, à comprendre Nzambe, peut à saleli Nzambe. Mais il est vrai que ezana bato ebele, ezana mangomba ebele lelo, ba exagéré. C'est-à-dire ceux qui totangi makomi, totali oyo bango bazo sala, tozo monete ezali yangote. Maintenant problème na biso ezali oyo. Omoni Jésus abotamaki na Israël. Ayebaki ete likambo wana eza lisusu na valeur lisusu te parce que Nzamba siya bandi mosala mosusu. Hein? Maintenant Jésus-Christ asalaki nini? Abandaki koluka kaka ba oyo bazalaki destiné au salut. Dans toutes les religions, parce que souvent religion ils allient ensemble, il y a ba rite, il y a ba salaboye, ko salaboye, il y a des personnes qui sont candidats au salut. Okay. Tout comme aussi les lots, dans ce qui se passe dans les églises de réveil, il y a beaucoup des églises de réveil qui sont aussi que bazaba candidat na salle d'attente pour l'enfer à cause de biloko bazo salle. Oui. C'est-à-dire likambo ya mutu eza imparfait, mais likambo na Nzambe ndezaka parfait. Il n'y a aucune église locale parfaite, rien. Ce qui mutu ebisinga que église locale eza parfait na webse non. Enfin, Nzamba non, pas question. Pas question. Jésus azalaki na combien? Mais l'un était un démon, fils de perdition. À l'Obiango Pena Jean chapitre 17, que je n'ai perdu aucun d'eux, sauf le fils de perdition. Il faut qu'on se revêtir dans humilité. Okay. Et puis qu'on a un esprit, il y a un certain langage qui peut bloquer salut à Baninga. Okay. Il faut qu'on ait un langage d'ouverture, un langage diplomatique. Il faut avoir la politique de son message pour pouvoir sauver la plupart des gens. Rapidement, parce que nous entamons vers la fin, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent démontrer que la personne est sauvée? Oui, le signe il y a deux mots-clés dans le salut. C'est-à-dire, il y a la repentance. Il y a la conversion. Au moment repentance, conscience éclairée. Oezo tambisa biso na lolenge mosusu par rapport à ndenge tozalaki. Ça c'est la repentance. C'est-à-dire il y a la repentance selon Dieu et créer qu'à tristesse, et créer qu'à punition, et créer qu'à empressement. Au moment où nous sommes s'empresser à corriger makambo, hein, qu'on rectifier, bâtir, qu'on se racheter, hein, qu'on salama. Ça c'est la repentance. C'est-à-dire un détour. Mais de l'autre côté, il y a la conversion. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. La conversion, c'est Dieu qui l'opère dans l'homme. Et ça, Mutunda va se convertir. C'est pourquoi il faut réformer le caractère et abattre. Non, il y a la main de Dieu dans l'homme qui va transformer l'homme de gloire en gloire, étape après étape. C'est Dieu qui nous a fermés, qui nous oint. Et ça, la moana. Akina libumu azo se former jusqu'à ce qu'on a 9 mois salinini abimi. Voilà, ezana oyo mama zo sal, mais ezana oyo Eva Lobi, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. La conversion, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi la plupart du temps totinda batuba kangama na nzambe kena biso, parce que c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. En tout cas, je sais pas. Naomi yo comme ça pour ça libérer papa té mais na sota la programme na yazanango vraiment na toza vraiment très ravi. Papa nazo kende mais oza parti oyo na ko to ko pesa suite nango mais na ndika ka to mikala ko fongola lokasa wana. Est-ce que epai na moto a déjà sauvé on peut parler aussi de la délivrance? Oui, et na ko sepela mingi tozonga parce que lelo
ba polémique ezami. OK. Est-ce que tu veux écouter un démon dans mon sali ensemble, etc., etc., et tout ça. Hein? Et ça va possibilité. Parce que la Bible seulement, parce que tu dis la Bible, Romains chapitre 1er, verset 8, par le Bible maintenant, donc il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ Jésus. Parce que lorsque la personne reçoit Christ dans sa vie, c'est-à-dire il ne se peut qu'il y ait. Oui, non, likambo ya masumu eza eloko mosusu, mais likambo ya oyo ezali état intérieur eza eloko mosusu. Omoni par exemple Bible elobi boy na Galates 4. Elobi si l'héritier est encore enfant. Hein? C'est-à-dire aza héritier mais aza encore moi. C'est-à-dire que pour akoma kolona biloko il faut akola. Maintenant, il faut que les moyens ça y est, Bible est un moyen pour tokoka. La même chose. Ce qui, par exemple, batoubaye na église. Pourquoi il y a les dons de guérison? Pourquoi il y a les dons de tout ça? Tokamatra exemple, moko nazuka exemple, moko ya muke. Simon le magicien, Azaki dans l'église. Maintenant, tango Pierre aïe, alobi azanani, na fier la mère, ça veut dire quoi? Il était dans l'église. Il fallait un travail. Voilà. Alors maintenant, comment tu as exemple, wana, tout le auditeur nayo, c'était où? C'était à l'intérieur de l'église. Et pas quand il m'a alobi était, comment tambongo, au Pessangas don ya Saint-Esprit. Est-ce que vous avez compris? Et pourtant, il y avait quelques minutes, c'était un grand magicien qui épatait les gens. Maintenant, d'un moment à l'autre, il veut maintenant recevoir le don du Saint-Esprit pour y épater Saka. Maintenant, tu as wana. Ceux qui bossent un bon travail sur lui, à Rosala ba des Gabon. Et ça, exemple. Alors, il faut vous délivrer, il faut vous sungaye, na pesika ka flash wana. Alors, tu voyais que zonga, nanani, poto, toko libre. Ok, vraiment, parce qu'après cette émission, nous allons parler sur la délivrance. Qui peut être délivré? Voilà vraiment. Et puis, au moni, Tolobi, salut, Eza, mi balé. Nous sommes sauvés en espérance, et bientôt l'enlèvement sera là. Et puis, fils véritable Yanzambe, c'est-à-dire Koroyo et qu'on revêtir gloire, c'est l'autre salut que nous n'avons pas encore. Et nous espérons que bientôt, et Kokokisama. C'est pourquoi Tolobi était ce que Tolobi a Koufaki, à Sekwaki, Touroyo, Yebisabato, Azozonga, l'évangile, ya solo lelo. C'est lui qui revient. Le côté Kalagate n'a avancé. Azozonga. C'est tout un message. Yanzambe akoyebisa bana na ye bobongama bozaba le kinzela place na bino ezana mokiliote. Papa, il y a quelqu'un qui est très abattu à la dure émission. Aza abattu, aza fatigué, makamboleke libéré dans mutu. Aza libusona yoko ibiseli. Soki minganga bakokite nzamba kokoka. Soki salaire ezokokate nzamba kokoka. Soki mobali azokokate kotika yete nzamba kokoka. Nalingi na ibisa tout simplement mutu moko aloba venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donne le repos. Lokolo zolanda ngai naza mosali ya nzambe tikete nzambe ya les nazaréens pe nzambe na ngai oyo tobengi Jésus Christ mort et ressuscité apesa yo guérison apesa yo délivrance apesa yo restauration apesa yo nyonso za na ngweza na maboko na sauf ya mabe mais ya mabe oyo eza kati na yo tiketa longola yango po ete okende de gloire en gloire nzambe na nga pambola yo. Merci papa. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, ceux qui m'ont aligné à joindre ngai akoki kobenga tout simplement na 085 167 142 9 à la fin. Dans la République démocratique du Congo. Et ceux qui ont l'ingui les mieux, Bengelangana, Nerozanase, Otangi Congo Nangai, Tozana Bisso en contact. Nous sommes en famille. Merci papa, nous avons flatté. Bénédiction. Malgré l'occupation du Banikoya.
Bakutana Nabiso. Merci pour l'émission. Merci à vous. Voilà, téléspectateurs, nous vous disons sincèrement merci. Nous sommes à la fin de cette grande émission La Table Sainte. Merci à la grande dame, Queen Mother, Maman Tiffany, Nzabazo Pambolo, Place aux Ali, Mafuta, toujours dans Moutouyaron. Merci. Merci na Binonio Sobandiko Bozai Kolanda Biso, Zalana Congo, Kinshasa, Brazzaville, partout. Biso Kolanda la Kibiso, Toulobi, merci. Merci na Alain, Papa Alain na Régie, qui a la merci, Papa Alain. Merci aussi na Binonio Soba Oyo Bondi, qui contribue à la kata émission, pour la déroulement émission. Kimia Bobo Tepe Bondeko, Etika Lokata Mota Bino, Botika Mala. Naolia bakiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, je suis vraiment mingité. Mais je suis bino, moi, je suis dans l'agence Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Donc ça sous mulongo kuna. Pendant cela sous mulongo. Kuna eza mambo mulongo te. Yesi ya fouti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat pape si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme nous avons été bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à aux yeux biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans le système Mbimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazareta lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisika na olongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe